Alors sikoyo etikali bandeko na biso ba congolais na mboka na ye basunga biso bakonzi kwa basunga biso pona kokunda ye vraiment yango nde to senga vraiment bakonzi batika biso te po biso moko ba comédien to sali effort ya kolongola corps kuna na poinwa et awa mama Lomboto ako préciser biso sous mala merci. Yeah, obi moge obiso nyonso Baptiste congolais so akufito kenda ka système wana. Poso musupe bimi bo ba kufa sima ba lukande to ko ezani les sans effet. To kende to zela ndeko na biso leki na biso ya na biso mélodie akoma ya moto ya esalinga passe. Neti po vraiment total longité de mutema les amis de mususu mo abomine njoto nde mutema na eza esengo nde necho abiso bona yo kama lili neti nazwa koloba boy parce que ça fait mal te mutakenda normal akomi koli après c'est na ba condition moko to bundani po bembe et ya awa on dirait za mwana mboka te et ça linga vraiment sinete onga mona le baka il n'y a pas moyen na désolé na kati ya. Voilà, l'élo déjà encore commis sur Bochango na morgue et par après ce qu'on débourre parce qu'on va programme d'un jour encore et bima. Biso to sale fort te mélodie as artiste. Akende kika ko luka. Iya, siko akekuna liwe zuie. To koka kipe to yokata artiste moka kufa boye to komate to mona te et ça la passe. En plus soit tiki mwana ya 7 ans, mitako kisa 8 ans. Te mwana na vidéo po bo bandai ko landa te abataki vidéo tozo mona biba mama papa ya zwangai donc ça fait mal abi zwangai to betanke mama oyo Melisi moi zemi 9 mois au kokate yanga to sala ke fort to toka ke ba porte pona bato kabebi abate atango po bambo moko basenga kina ba voisin na biso kuna nini ya ezambo moko tu yebelete ozomona nde to sali effort ya ko luka et bébé ya mélodie et comment awa lokole komi awa bakondi na biso ya bakondi na biso baza élève bakunde na biso artiste c'est comme ça ngalo biso to sa bosenga famille asenga e biso bo sunga biso to zaka la posa to na corps awa ce qui corps est vraiment beaucoup rendre biso service ya makasi et surtout que corps et ya monter ya la mwana et nzambe merci akokisi bosenga la biso mwana zoya corps c'est zoya donc ya makasi na bato nyonso artiste et comédien nyonso oya check eloko na sac loboko na sac loboko na poche pour contribuer pour na ndeko na biso mélodie nzoto na ye longa point noir et ya awa. Merci mingi. Mais est-ce que peut deuxième partie Zali pour le compte en mort, comment parce que conteneur oui c'est comme Masuba Kumba procédure eza moulayi mais pas auto sali eza makasi koleka o etika parce que na ndenge ka to sali ndenge longoli point noir tie ya awa soki ezalaki kaka ke awa mais le photo sisi makamo alors auto sali déjà eza grand pas etika na ba comédien artiste ngai nazoka pena courage à koloba te na micro ke bandeko boya bosunga biso eza par orgueil te mais eza par koluka komise en charge donc artiste et comédien nyonso ayebi ke ngala on a contribué te aya yope yaka nano yete po eza pe na ba chaîne ebele ya YouTube bayaki na ba contribution do yope na oyete c'est bon mais tout le monde est présent il va s'impliquer makasi au moins polémique ezole kaka babi adaki mon côté ya groupe Simba avec mon groupe Simba trouver normal avec mon côté à groupe Simba mais à s'impliquer ma casse na mabango akati mamne ou ya ça pas théâtre azama mamne ba na sala akati pour na ce message les allez ou même dans groupe sans souci va s'impliquer pour la présent Elombe bravo la présent Elombe article biso message moko c'est très important pour photo Simba artiste amuki azala et ça te pona kota likam na travailler na groupe sans société pourquoi la s'impliquer makasi pour likam président Elombe atikala ozala président ya mélodie te na kati ya groupe mais à s'impliquer pour ebika za mwana mtu akufi aza artiste mtu akufi donc yango nde sali mtu nyonso akotango na facilité to solo na président masumu chaque jour
ce que président Masumu azalaki awa ngomone awa. C'est ça. Représentant ça déjà secrétaire oxygène. Oxygène toza na ena heure nyonso na mouvement nyonso tozosala. Réunion ezosalemaka presque chaque jour. Tozosala na bo. Mais maman question moko yelingai bino tu ba comédie bo ba télé. Ouais, sans polémique. Bino tu ba comédie bo l'organisation ça bien. Les autres va dire comme ça est-ce que l'organisation c'est pas ya bino moko ça la bito moko ça za la sita. Na ba artiste comédien majorité eza biso moko. Yami Balé, merci na ambassadeur na biso Christophe Muzungu. A se déplacé à Longwe Brazzaville, iska sala musala na aye awa poazwa délégation ekendeki. Akena bango point noir, balande nyonso, bravo papa. On se serait de vous dire merci. Accueilli Brazzaville, accueilli point noir, lelo aoyana port. Tito okene botika port na partenaire tozana yi. Donc tozana papa Christophe Muzungu, tozana concile na biso ya point noir, tozana ye tozape na ba mécène mususu ndambo oyo bachaki maboko na bango na kati ya sac na biso et puis merci lisusu na bina fili. Pour la mola publier na page na publier. Mais oui na publier qui parce que tant on expliquer problème et ça qui même jour à outil Congo central. Congo central. A outil Congo central ba concerne et ça qui fatigué. Mais à l'objet maman là on ko makana na busiko. Mais ce qui moyen c'est les boya ou bebo tina. Toké à servir ce trésor. On a merci. Oui, Néron Mbungu à Oussala. Si ma banga mo, on est à Komunaï à Oussala. Président Mouyombe Gauche. Président Mouyombe Gauche, on a plutôt des problèmes. T'es ok. Depuis ça qui est, on va se oui, allô. Mélodie. Christophe Muzungu, l'ambassadeur. Ambassadeur Christophe Muzungu a eu un accord de Mélodie Badiama. Merci papa Christophe. Merci papa. Merci beaucoup président. Donc voilà mwana ya Mélodie. Mwana ye wana bozo mona. Ya Mélodie Badiama. Donc voilà. Mwana ye mwana ya Mélodie Badiama. Bon, nous sommes maman Yelo. Clairement, les tobi va sur la Nabutu. Mais comme tu bandes déjà dans le système de Fondaye, tu sais toujours mobilisation de comédiens. Les bandes qui ont tout le matin et les personnes de bonne foi, pour Gabiso, ne pas assister à Gabiso, va continuer pour assister sur le Ndama dignement. Mwana ye donc mwana Mélodie ye
kuna Donc merci de la participation de l'Union. C'est faut la remercier notre remercier. C'est pour le programme de pas retenir ni loi. Il y a beaucoup de batba retenir. Il faut respecter les familles. Les familles doivent être en accord, c'est la nanu. Donc on a dit que awa to soit taille ko solo la na famille pour mélodie avant ça l'artiste azaki na famille na ye. Alors to kene na ngokuta na famille to solo na famille et bon to ya koloba ni on se retrouve parce que to collaborer pe na presse. Pardon, hein, papa. Papa, diga na nós, na casa vai na casa vai
Gabi, tu peux avoir raison, mais on se le